kondima patinetego oyo patiego moindo ajana patiego ate kondima patinetego oyo patiego Tokyo peki kolo bango Ebatinie Na batango badiagre Nyoto ego Nyodela kakaego Ino mokolo Matondo bandeko balandi ya émission Baindo vola muka Mbote Mboto mabota mabino Mbote na bandeko Bomeseni kolanda biso Kuna na eteni Angola Mbote pe na bandeko banso Bolanda kabiso na Congo Brazzaville Poninite bino bandeko banso ya diaspora oyo bobi kolanda biso na nzela ya net esengo pesa yo motema manga ya kozalaka lisusu libosoli ya bino na tina ya kolamusa bino na mwa pongi tolakaki bino na manaka yeleki ke tokokenda po ya kokutana nane songi ya nzina fumukusu kia mbunza na mpanda na Angola president ya bangunza pe mokambi ya religion africaine Tokenda kosolola na bango ponini pona maitali bongo ba désordre politique na émission yelekaki tozwaki tango ya kotalisa bino ba kombo misato yezongi na enjeu politique oyo ezalaki pe bongo na 1960 pete na 64 ba kombo misato etutanaki oyo esalaki lokola to ebomaki mboka na biso Congo Eze kombo ya président Kasavubu et tout anaki bongo na kombo ya Vital Mwanda et tout anaki pe bongo na kombo ya Moïse Tshombe. Cercle Yemisato to ba kombo Yemisato et bomaki Boka Congo à l'époque en 1961 poto monaki Moïse Tshombe à l'époque à salaki sécession katangaise et pas ikanya salaki na misolo na ye et pas ikanya salaki na milice na soko to koloba ndenge wana babengaki gendarme katangaise et pa ikani atelemisaki pe bendele na to pe drapeau na ye kuna na mboka ya Katanga tolali mikolo lokola histoire se repetaka kobala na tango to komi na 2011 to moni lisusu ba kombo yemisa to lokola kobala na lokola kokokana ezongi na kati ya bangé politique Tomoni kombo ya président à l'époque ezalaki Joseph Kasavubu lelo tona 2011 tomonaki Joseph Kabila bolimbisi tomoni kuna ezalaki Vital Mwanda awa to komona Vital Kamerhe kuna ezalaki Moïse Tshombe awa tomoni Moïse Katumbi ponini ba kombo yemisato ezongi lisusu sima ya bambula po ba kombo yango nde bebisaki ne lekomoko songolo Pour ce que nous avons 61, nous avons tango sécession katangaise salami, Moïse Tshombe a compliqué le président Joseph Kasavubu et pas l'économie en boque comme qui est étouffé et pas ikani pasi et bandaki et pas ikani l'opposo moindo a kanisaki lisusu l'opposo pembe oya kende qui a regretté pourquoi va pesa qui indépendance il fallait qui tango mosusu atikala nae na l'opposo pembe po Mondela kende ki kasa kende kite akotaki na politique na ya division pour mieux régner. Ba kombo wana tango ezongi na 2011 e yei ko sala lisusu mosala nini. Biano biso to pesa teto baki to kokenda ko kutana nane sonyanzila po bango basala ka lecture ya histoire différemment basalaka analyse politique différemment nyoso biso to ze ko mona oze ko sepelisa miso tango mosusu pa ne sonyanzila eze contraire Sokoto zeko beta kota moko na bandeko bazene teni ya logi tokenda na ino total pa ikani tokenda ko accorder interview nane sonyanzila fumukusu kia munzala mpanda na Angola kuna na ndako na bango ya Musa tola Moïse Katumbi olobite lobby PPRD ndimaki yiba zalaki membre PPRD dango na ebite sokuna na PPRD si balongola etona balongola ete mais eloko religion africaine azoloba sans pour autant akotana na ba makambo na bango mais alobi boye Moïse Katumbi a se rappelé
na Moïse Tshombe. Vital Kamerhe a se rappelé na Vital Mwanda. Lokola président Kabila, Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu azalaki mutu eteni moko na Vital Mwanda. Bayombe boyo bazoloba kikomwa leta na kiyombe. Na période moko sécession katangaise na Moïse Tshombe. Moïse Tshombe azalaki na mbongo ebele achaka na Belgolaise. Elelo pe kaka Moïse Katumbi mbongo ebele na Belgolaise. Etango mbongo ekomi ya ebele na Belgolaise, lelo batindi ye alongwa na PPRD po akoma opposant. Mais soki lelo Moïse Katumbi badiaki na président Kabila malamu balobaka nini? Nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Soki na démocratie yango malamu, mais lelo tango bango lelo bazotia ba désordre bazotia on eza désordre bodo bozosala biso répétition ya 1960. Donc 60-64 yango bozozongisa. Vital Kamerhe alongwe akaboni na Kabila eloko akokai kosala te, akoki kokabona na président Kabila te. Parce que soki asali yango a réparé te eloko ya Vital Mwanda. Mais sikoyo ye mpe asali yango kaka pour a créer parti na mususu. Parti yango eza s'opposer na président Kabila ndenge oyoyo parti ya Vital Mwanda abako mwinda so na bosanité et s'opposer na bako kodia. L'histoire se répète, la période concordante. Et siko tozaliawa Katumbi mutu ya ba Belge, lokola Tshombe mutu ya ba Belge, oliazala mutu ba Congolais. Yango na tolobi dialogue, to dialogue. Tozwa histoire to tyango na place nango. Passé na présent. Et ce qui occasion oyo elekaka emonani lisusu lelo corriger. Donc corrigeons le passé. Mutu moko boye osalaka ye mabe. To mutu moko asalaka yo mabe, mena tiela na oyo osalaki mabe. Oza na posa bobongisa. Bokabwana ki bien te, il y a de cela 10 ou 15 ans. Bokutanaka pe susu. Comme par hasard, bokutani lisusu. Pona nini Nzambe adengi bokutana lisusu na mutu wana? Est-ce que ezali pona ko réparer o ezalaka na tango wana te? C'est ça. Donc ce qui histoire ya Congo ezongisi ba kombo wana Joseph Kabila JK Joseph Kasavubu. Moi si ya président Joseph Kabila Muyombe, moi si ya Joseph Kasavubu Muyombe, Vital Kamerhe, Vital Mwanda, mutu ya eteni ya président, Moïse Tshombe, province ya Katanga. Menabandi, tout le monde, bakoya balobi non, signe de temps, tout tanga signe wana. Alors Moïse Tshombe, entre parenthèses, Moïse Katumbi, yaka tata zala. Toboyi makambo ya ba Algérie, ainsi de suite, zala nano. Bolimbe sitata zalawa Vital Kamerhe yaka. Il faut réparer acte ya Vital Mwanda sikoto vanda. Pona nini tozo pusana te ale tozongisa toboyi oyo azalaka ministre na gouvernement pe na république ya Katanga Kimba a changé quand ayekoto yo asali te. Boya bino nyonso bovanda esika moko na lopoto d'où nous venons, d'où nous sommes, d'où nous allons. Touti wapi? Toza wapi? Tozo kende wapi? Topoto kende wapi? Parce que et pas itoko kende. Et cause à la décision impérialiste te, mais décision ya bana mboka.
bouti bongo kolanda wana ezalaki bongo interview ane sonyanzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola kuna na ndako na bango ya mosala tokolikia banso tososoli ke toze na lolenge moko te ya kosala bongo banalise na biso ata na maye etali politique ata na maye etali science tope religion kasi tolobaka soko bilili bize biso toze na tango penza te toloba mingi tolimbola molai tokozonga lisusu kaka na cadre ya analyse ya Nesonganzila Fumukusu kia muzala mpanda na ngola tokomeka moke kososola tata Tshisekedi mpaka na biso oyo tango mosusu lelo bakokaki kozala bongo baconseiller ya bayi politique lelo batata Tshisekedi bakokaki kozala référence na bango na bayoyo baze lelo na etumbo bango babundaki soko tokoloba ndenge wana tomoni opposition kasi toze komona pe lokola kotata banezali tata Tshisekedi tanto andini tanto aboyi toze kozonga pe lisusu kaka na eleko ya Mobutu lolenge ezalelaki lelo toponi premier ministre akei kuna aboyi kosigner falsifier document nzoka nde kotala niveau de titre oyo badetonaka soko nani na université ya Loposo Pembe bakokaki te tango mosusu to bakokaka te ko falsifier document oyo bapesaka bango basi kasi rôle penza ya tata Tshisekedi ezenini na politique ya République démocratique poto monaki mokolo moko atindaki pe bato alobi bokenda bokangelanga chef de l'état boyelanga yawa na limete ezalaki na compétence ya papa Tshisekedi to ezalaki bakobunga lolenge bameseni kobunga tango iso na kati ya mboka biso te biano na moto basé kosala lecture ya politique ya histoire ya science pe ya religion autrement que mokili oyo mobimba tozonga lisusu kuna na ndako ya mosala ya Nesonganzila Fumukusu kia muzala mpanda na ngola epai kani tokomona lisusu lecture mosusu contraire ya ba lecture biso to sali tango nyonso na kozalaka na tata Tshisekedi pene na biso nde tokozonga lisusu mpona komela kotia mwa bizeuzeu na makambo ya Nesonganzila balobaki tola lelo bapoliticien na biso oyo baderangeaka mboka na bango bavandelaka majorité wana bavandi na poto babengaka kaka bamaître ya lobi oyo bazokontinue kozala bamaître lelo ya koservir l'homme blanc okoki kondima bato lokola bapoliticien to bandela na bango aye kosala politique parce que aza universitaire docteur na science moko boyedone ayebi mo oyo babengaka souveraineté ayebi yango malamu elingi koloba nini eye moko soki otuni alobi na yo ke Congo eza état souverain mais azali la première personne ya kobenga baimpérialiste mpo basoutenir soit bango mpo balingi batia désordre na mboka na bango soit mpo togere baproblème na biso il faut bancien colonisateur baya awa Mobutu Tshisekedi na UDPS leader ya opposition na deuxième république président de la république Mobutu papa Tshisekedi leader ya opposition mais azoluka Mobutu akende mpo ye azala premier ministre nani président monyango siko atikala jamais kobunda Mobutu akende ye azala président mais ye azobunda azala premier ministre ya nani président esuka nango alobi moi au pouvoir Mobutu en prison ale Mobutu pa yoki yo bongo alobi bon ça va ya kokota ngana kena nga kovandela na prison yango moni Occident zozwa biso même pas la valeur parce que oyo biso tozobenga l'intelligence africaine na logique ezosala te oyo ezosala bacopie occidentale bafabrication occidentale en Afrique mpo bamosusu okoyoka bango azolo balobi nga kutu na baélection wana nakoparticipe na nga te
make ko se faire enrôler ovandi otali boye mais eza ndenge nini oyo te tosala na biso campagne te mais suka nango boke koparticipe na baélection esuka nango aleki te atriche asali boye biso peuple tozovivre désordre ya bapoliticien oyo babanda depuis 60 unison eza susu te. Matondo bandeko balandi toze penza kobenda mwa masuka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo tolobaki émission ye ezokisaka mitema na bino te kasi bokala nde tina tozongaka mwa ndambo na bokala mpona koyeba kobongisa etamboleli na biso ya lelo mpona kolengela mpe etamboleli na biso ya lobi to ya mikolo mize koya ntango iso tomonaka moto azali conscient na mabele ya Felika azalaka homme abattre baeliminaka ye facilement na bemission nyonso eleki topesaki batango ya baprésident Kadhafi toyebi masolo ya baprésident Sankara toyebi masolo ya Mose Kabila toyebi masolo ya Kwame Nkrumah baze belo tokosisa kotanga te toyebi lolenge kani loposo pembe aprécipita lwa na bango po balingaka te baconscient batelema na mabele ya po balingaka te baconscient balamusa lisusu bandeko na bango bayindo po mokolo moyindo akomiyeba nde esika prophétie ya Mfumu Mbangu ekozonga akosala bengunduka ye kokamwisa mokili pe mokolo yango loposo pemba kokoma mondele akokoma moyindo na loposo te ntango mosusu tosimbaka mpenza te prophétie na mondele na vrai sens du mot modèle à suivre. Donc mokolo moyindo akomiyeba yenda kokoma modèle pe mondele akokoma sika wa moyindo po kolanda modèle na yo moyindo même mokolo tokomiyeba yango lokola loposo pemba yebi prophétie lokola loposo pemba yebi tango ye tokomi bazali kocontinue kotia bakal bazali kocontinue koboma baconscient mpona kozongisaka Felika nsima po bango bakoba soko loposo pembe ayebi mabombami ya loposo moyindo parce que biso bayindo tozangi koyeba mabombami ya loposo pembe mais soko mokobi mosala ya Mfumu Mbangu azeli lelo na biso kati seke bayebi mais nini ezali kosala moyindo ayeba te mabombami ya loposo pembe juste po bino bakambi ya politique bakonzi ya mboka bomitie yi mosika ntango nyonso nesongi nzela azali koloba boya ezali na masolo mosusu elobamaka na media te ezali na masolo mosusu tobeta na chambre po eza kimpa vita technique ya etumba oyo balakisaka na monguna te na media makambo ezali limite ezali na makambo bato bakoki oloba ezali na makambo po ekoki koloba te tokoleka te na media po media ezali contrôlé ndenge moko internet ezali contrôlé kasi po ya kosukisa tozonga lisusu moke na ndako ya mosala ya nesongi ya nzila epai kani balimbolaki mpo nini loposo pembe miso na ye ezali kotala kaka bayoyo batelemi lokola baconscient kasi tokoliki kuna tokomona nesongi ya nzila bapesaki yango na mwa masese po mwana moyindo na masese tola bachinois soki bakima Chine mpe tobeteli bango maboko lelo te mais Mao azalaki différent na bato na biso mais Mao azalaki différent justement omoni ntango babeteli bino histoire ya moto alumumba nsima ya liwa na ye ntango babeteli bino histoire ya Thomas Sankara nsima ya liwa na ye ntango bakumiseli bino Mose Kabila nsima ya liwa na ye Samora Machel ainsi de suite kozwa mayele alors mpona yango omoni napesa bino exemple moko léopard na lion baza bacarnivore baliaka misuni esika léopard alelaka bantilope basilaka te na zamba kende kokutaka bantilope bazalaka
esika Lionati na Léopard balelaka bazalika. Mais esika moto alelaka bantilope asukulaka bango. Eza mpona nini? Aye pende atie moto bokufa bino nyonso boza nyama ya koteka na ya kosala nyonso. Abandi pe kobomba mosu na congélateur. Voilà, siko antilope apona. Na ozala sous protection ya léopard na lion. Na ozala sous protection ya moto. Yo moko ponini. On les a dit clair. Alors ce qui est clair, le bac est malamu, il y a lion na léopard. Oui, c'est pour avoir aussi ça biso. Ok, siko ce qui est lion na léopard, c'est que lion na léopard na kati ya zamba, bazali ba protecteur, on va protéger Kazamba, pour être biloko mabe et ya kosilisa batu ba nyama na zamba te. Siko soki mutu azoya na zamba. Amoni 150 antilope. Na léopard moko to lion moko. Akobanda koboma bantilope ou bien akobanda koboma nanu léopard to lion simande akosatake na bantilope. Il faut attendre nous le faire wana. Parce qu'il y a édiqué. C'est très dangereux. Ce qui a que koboma bantilope akozwa bango te. Pour léopard akoatake ye. Akobenga na ye na zamba. To pe lion akobenga na na zamba. Ainsi ako préféré abandela kuna. Sikoyo omoni te babuta lumumba baza banani. Na Thomas Sankara baza banani. Ba Mzee Kabila baza banani. Wana zanda kisamoko ya niveau ya likolo. Matondo bandeko balandi to bendi penza suka ya manaka na biso boyebi etandoze ngonga. Kasi souci eze to interpeller jeunesse congolaise, to interpeller ba kulutu pe ba boti na biso ya République démocratique du Congo poni nité ya Felika Mobimba. Tango histoire de se répéter et pe sa biso maele. Ba e bazalaki na eleko ya Mbuta Lumumba na 1961 poto bandaka na ino wana. Tokenda na note na 1921 tokenda na note na 1706 tango ba komotiaki ya kipa vita moto liboso ya baindo babukaka koni baindo bapelisaka moto baindo babalolaka nzoto ya kipa vita na moto moindo na posa na ye point d'interrogation bien soko etinde pesa maki na ba missionnaire catholique kasi ezalaki exécuté na baindo topusani na 1921 fumuki mbangu batelemi bakeiko bakangi banani bakangaki moindo son frère bakeiko sambisa na cour de guerre moto yo ateyaki kaka interprétaki bible de sa façon pour motif ya condamnation na ezalaka wana alimbolaki biblia na lolenge na ye yango moto wana 30 ans na boloko toyebi te lelo baadventiste bamaniolaka pe biblia na lolenge na bango batémoin de Jéhovah bamaniolaka pe biblia na lolenge na bango tozwi catholique également na lolenge na ye tozwi protestant na lolenge na ye bakondana nani soko bango moko balobaka tout chemin mais na Rome okenda na protestant na catholique na wapi okutani na Rome po utiliser biblia mais po nini te na fumuki mbangu basalelaki compréhension ena kasi moindo à la base exécution topusani na 1961 baye bakangi Mbuta Lumumba baindo bakongole baze ko sepela na lolenge baze ko kenda na kosukisa bomo ya Mbuta Lumumba ce frère exécution baye batiaki nzoto na sud na nyonso ezaki loposo pembe mais baye bakangaki baye basukumaki baye oyo babetaki bango moseko ya solo na likolo na avion moyi lelo histoire de se répéter lelo président Kabila azala kutu te le 20 kaka dans le 19 okutu na minuit atika bokondi bokei mopanzi kaka bino ye CPI ezeko zelani na bino bayi politique
tozena batata lokola batata na biso batata kengu soko lelo bozeli kosala politique na bana lokola bana lokola totanga nani bino boze bakoko soko boze kosala bapolitique ata lelo soko bosali politique na bazakari babashwe bao nyonso bakombo eze kokima bino batata kengo boze bakoko bino boze expérience po bino boze na makambo ya koloba ntango mosusu biso tokolikia bino bokokaki lisusu te kofanda lokola président ya Sénat mpe kokanisa lisusu koluka kokamba mboka yi. L'expérience rend sage. Soko expérience bino bo acquérir tango nyonso bino bo sali na deuxième république falaki bino bo koma bakulutu yé ba yi politique tango iso basé na kokoso bakuta bino pona koluka bongo toli kasi liboso na bino ba yi politique basé ko tepa basé ko potana bino bokangi bino poni fruit à l'opposo pembe poni vous êtes œuvre à l'opposo pembe c'est un point d'interrogation. Les lobes faut comprendre qu'il faut bolinga Congo, mais c'est une façon mosusu bokoki bolingela Congo. Il y a kobo ya makile tanga, il y a kolinga ba politicien basanga. Poto kolika soko batata kengo batelemi. Lelo po ba fandisa ba politicien, baloba ba injonction yebango ba yebe utaka na loposo pembe ko pesa na politique na biso. Tokoliki ya mwa kote patepa mwa ko una uno ezena na kati ya scène politique et ko sala kati. Bakoko Tshisekedi, batata na biso Tshisekedi, soko ba mitie lokola ba doyen, ba fanda na suka ya mboka, po ba yi politique ba consulter bango pona toli. Tokoliki ya ko potana oyo ko benda na benda. Kasi lokola ba mitie lokola ba fruit ya loposo pembe. Nyonso ba kosala etali ate intérêt ya loposo moindo te. Po bazana compte à rendre na loposo pembe. Yango ndesiki ze pasi. Yango tozeko bana bandeko ya diaspora botike biso te. Totunaki pona bino motuna. Pa ne songi nzila. Po nini bazeko sangana na bandeko ya PPRD. Kasi tokoliki ya biyano tokopesa bino na manaka ezebuya kasi bovimba na te bosilika te oyo tozali koloba lelo eze kaka pona intérêt na bino po mboka oyo eze ya bino wana bokoka kolanga te bobike kovivre na mboka mopaya quelle que soit ba condition bokuta kuna batonga banzila batonga bandako babongisa ba hôpitaux bameka ko régulariser ba situation ya santé bameka ko bongisa beti ezepa ya bato ata soko tozena mama moko na balabala na biso lopango na eze bien na mbeli ndenge ba lopoto balobaka babongisa batonga soko wapi biso tozena bikoko biso kaka bena bikoko yango nde ya biso kasi ensemble tokanisa yenda ko ane botaka te lokola mayebo tongo moko alali ala mungi ndako bote komi kitoko asalaki na makanisi kendeki na kozala concrétiser c'est-à-dire makanisi nde botaki mbuma tango mosuku banaye kobomba misolo ndambo lelo tokoliki ya bato batongi bandako ya minene baze na bozwi te koleka bato bazangi bandako tango mosusu mpe gestion eze mabe gérance eze mabe bino bandeko bozali na diaspora bozwi mo expérience na betite bosali kuna kasi bozali kovivre injustice boleki loposo pembe na mwa boyebi na mwa mayele na mwa respect na mwa bokasi kasi bazali koexploiter bino injustice ezali kolakisa alors po batika bino te po bokoba kozala besclave bofinga lisusu mokonzi ya mboka na bino bofinga lisusu mboka na bino boyina mboka na bino davantage po bozanga lolenge ya koya koinvestir po misolo yeboze kosala kuna c'est vrai bafutaka bino pe misolo elongo bani te par rapport ya misala bosala kasi bazali na posa etikala kaka kuna bana na bango babénéficier nango également na baoyo bazali awa misolo bazali kosala lelo bayi politique na biso bazali na esika te babombaka ngo awa
pour zapper bongo obligation to tangela bino charge de l'impérialisme bomoni misolo nyonso ba politique ba kosalaka ekendaka na mikili ya poto oyo to sima lobby to sima ya lobby ebungi lokwa molinga ya likaya. Mobutu vers les années 70 azalaki compte parmi les 5 riches na planète. Fortune estima 7 milliards. Kasi lelo to tuna famille ya Mobutu basé wapi? Famille ya Mobutu ba bénéficier na nini? Na Suisse, où azé pays sans gendarme, Suisse a confisqué ba bien ya Mobutu. Wapi France, wapi? Lelo Jean-Pierre Bemba, à peine kutu ba saisi ça qui ba bien en face à la condamner. Jean-Pierre Bemba, 25 ans de prison. Banani ba epolaki, banani ba pesaki mandoki. Bomengo yi azwaki na tango nyonso azokanga ba mboka. Ekendeki wapi? Soko na bango loposo pembete. Soko na bango loposo pembete. Mais tozwa mayele. Pour biso tokoliki ata mwana oyo boti, lelo bimi papa yelanga isoko eloko nini akosenga yo nakoya na poko yei nango te. Lobi na tongo rappeler. Mbalami ne ito mbalami tano akoloba papa tika yo kosaka ngaka ka bongo. Mwana moke akomi na degré ya kososola ke tango iso tata zeko bimaze kozonga ayaka neloko na senga ka ete azeko kosa. Boni biso ba soi-disant intellectuel ya mboka Congo République démocratique ya Congo biso ba docteur biso ba ya mayele biso ba soi-disant ba sali na nzambe toze ko kokate ko kota na réflexion ko kota na conscience to déjouer piège ya lokoso nini zeko ça to kokate ko koma na réalité mbuta lumumba komi héros tango esi ba assassiner oyo bango moko loposo pembe bazé koloba lolenge to bomela lumumba atanyama na zamba akosala ba lolenge wana Mouzé Kabila assassiné na kati ya ndako na ya mosala et le lobby no ba politicien Mouzé ko kima lisusu mbango kuna pona koluka kibokonzi pona koluka pouvoir pona koluka appui ba appuya ki Jean-Pierre Bemba ba appuya ka Moïse Tshombe tout cela qui bino belema lolenge kani bakende ko boma Moïse Tshombe na Algérie ako utiliser yo lokola koko soka bendi mai manyuka ya koko esiliti ekomi bosoto na miso ya moto tozala maye lelo bayi politique lelo nde balangi biso kobongisa mais tomonaka ndeko na biso oyo azalaki ministre ya transport période moko lelo opposant olenga nkoy vraiment Tebolimbisa. Trobaki boko silika boko fimba na kasi boko pasuka te. Nasuka boko comprendre que eze pona intérêt ya mboka Congo. Eze pona kolengela kiti ya bokonzi. Bush, président Bush des États-Unis, appendre président ya bateau. Saddam Hussein. Appendre yi. Mais mokola silisi pouvoir tant Obama remporter l'élection, ba pepani. Hélico privé zeko zelaye poisson na village natal akenda kopema na kini biso nyoso toyebi Bill Clinton alakaki yambo yakenda akokenda na musée toyebi ba commanditaire ponini motu ezeko bosana Sarkozy abomi président ya mboka ya bato Muammar Gaddafi la bilili na poso ezali koya boni tango ba annoncer Sarkozy liwa ya Kadhafi asekabi il fallait que to koma wana wa tiaki mwantembe wana Sarkozy ngatende na lobeli bilili ekoya tolobaka mosala oyo leko eza ya mbangu difika ya swekama fumuki mbangu azeko zipola mai mabatama boko mon élément kasi Sarkozy tango apoli une élection contre François Hollande ba pepani ba yambani pas recommander na ba français pour soutenir président Hollande pour azewana pour intérêt ya ba français to ba notanga ba président ya Afrique boni batika bokonzi tango batika ka bokonzi bakenda ka wa
président nini ya loposo pembe azena CPI toze ko bango lokola récitation lokola mwa bisakana ya bana CPI basala yango kaka pona ba africain CPI. Est-ce que si to komi na degré ya kokanisa nini to kokito sala pona ko protéger ba continent biso na bino moko ba politique boze kokanisa soko président Kabila silisi CPI ezeko zela po éduquer mwasi na yo to mwana na yo faut tinda ye pa monguna na yo soki zena leçon moko faut pesa na mwasi na to na mwana po nini toze kososo ba olenga nkoi lelo opposant ministre ya transport ata bisu moko monana te azwa mbongo misolo akenda kosomba biloko moko na yebi te soki etambolaka na 45 na ntango ya guerre mondiale kasi lelo facilement tobosani topesi bango mpe maboko olenga nkoi fwa telema asangisi mpe bilenge na nsima na ye tokenda tobundisa président Kabila lelo nde akanisi fwa asala mpona Congo. Est-ce que vous avez soko président lekisi un jour et a violation à la constitution soko bino ou attaquer président avant un jour des violation à la constitution mais vous avez intellectuel bokanisa mandat à chef de l'état dans l'État pour ça qui trouble le 19 janvier 2015 on est là qui na kati ya constitution pour kende ki copier marche on est ezala ki copier et c'est pas si peu mawa et c'est pas si peu mawa beaucoup kole biso betiquette lolenge kani beaucoup la tisa biso bakazaka pe bankutu oyo biso tozete kasi souci eza peuple congolais a revenir na raison azwa moins maturité azwa moins réflexion azwa moins makanisi bayelelo ba misali ba santo po balongwe na pouvoir. Donc, soko olongwe na pouvoir, oze na opposition, okomi mon santo. Nyonso ya yo ekomi molamu. Bayoyo basalaka kala. Oyo ba nyokola ki mboka, bazwa ki misolo, basalaki yo basalaki. Lokola lelo bazongi na eteni ya opposition, bakomi ba santo. Bakomi basembo. Bakomi bato oyo balingi Congo. Mais tokoli ki ya bobo sanaka te nulle part au monde. Chemin à 1 plus 4 ans. Soko le président Kabila était mauvais. Je ne pense pas et je ne crois pas qu'il n'y a qu'à Kabula. Kasina souci et Tumba et Sila Namboka, il y a un qui pour Kabula. Jean-Pierre Bemba, sénateur, a qui combattre Mosé Kabila, soi-disant il est le vrai nationaliste. Akende qui na finance ceux qui c'est la wana accord ya mbudi butunanga ba fonctionnaire akuta ki bango bazwaka combien il na finance soko 2 ans mbula mi balé mobimba Jean-Pierre Bemba salaka boye mokolo bato balinga ki ba marché azalaka clair na media oya kotia lokolo libanda makila na ye makotanga moboti kanga ya yo mwana n'habitez mon colonel pour Jijakaye, nationaliste et tout, plus dictateur que mon but. Coup de chapeau, ce qu'on a dit que son alolenge longobani. Bopesa matondo na bande ko basunga ki biso kuna na eteni aloji tata kwa kuna image onunité tata timba pe na assistance ya cameraman na biso nengwa dia kota mbumba Poninité, Natata Bisadio Pyramide, P, Ngala Zumbu, 9L, Kuna, na régie finale. Matondo Tokutani Nabino, na numéro Moussousou, na poste Sali. Matondo. Moino Adana Patiengo, Adakondi Mapatrinetego, Oyo Patiengo. Moino Adana Patiengo, Adakondi Mapatrinetego, Oyo Patiengo.
soki opeki kolobango ebakini ye na basango badiagre nyoto yengo nyotela kaka yengo